et messieurs, il faut qu'un toto, qu'on bouge un toto, toqué dans le colo. Ça, c'est la danse de colo. Chimbaye, Tangaye, Alem Boma, Riten et ses quatre motos, Sobo, Ezanga, Sigo Bini le colo. Un peu de bras, ok, va. Doboko, 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 Mati, Doboko, 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 Doboko. Voilà, bougez Moutou Mouké, ok. Moutou, to bouge Moutou. Moutou to bouger. A bouger Moutou, bouger. Allez ya bouger. A bouger Moutou, bouger. Voilà. Merci beaucoup Motemi na bino so bay bolingaka pour l'air des artistes émission Oyo Lobelaka culture émission Oyo Lobelaka batunyo so to toute catégorie lelo ezali jour Oyo toyaki awa na limité na 8e rue industrielle toyaki kotala Fondation Océan ezali ensemble ya ba ONG to ya ba fondation nyonso oyo ezala na kati ya limité bango bazali ba oyo basanganaka pona initiative moko babongisa babisika bisika oyo ezoza bien te ko yede ba mama ko sunga batu na yango lelo tellement biso na bino bana poto boyebi na yebi ke Prince Yaweli Mystère Versace na États-Unis ozolanda ngai na yebi ke maître 17 na États-Unis motema mama bibi Nadine bolanda ngai boyebi limité industriel ndenge koma maye koma kokota bino so bomuni na bilili ndenge bazambe boti ndenge matite za na babalabala ba foule za na balabala par rapport ya Fondation Océan oyo esangisaka ba fondation nyonso neti Yves Ndako Nzambe oyo tozana ye pembeni ye pe aza na kati ya Fondation Océan basangani lelo oyo balobi te il faut totelema mpona limité na biso totia yango pe propre po tosunga chef de l'État po tosunga bay oyo baza na posa ya mboka ekende liboso na propriété oyo mokonzi ya mboka bazosenga na yango lelo tobabengisaki biso po tolakisa na bino ndenge nini bango bakoya kosala avenue oyo ya 8e rue industrielle tolakisa ngo nanu avant tolakisa ngo pendant musala tolakisa ngo après ndenge bakosilisa ndenge président Yves Ndako Nzambe baza awa yenda za bien placé à ko expliquer biso makambo nyonso wana bien président Yves Ndako Nzambe mbote mopanzi sango vraiment nazana esengo makasi lelo ya okutana na yo na yebi te pourquoi nga na yebi Yves Ndako Nzambe na ye komona susu Océan pourquoi ezaki yo morote pourquoi esalamika ke na kati Océan. Merci beaucoup mopanzi sango. Nasir batunyo surtout baebi kin label kin bopeto kin propre mais lelo za susu kin bopeto te za kin label te comme kin poubelle vraiment limeto biso to yeba ki limité quartier résidentiel quartier industriel lelo za o za ki limité te vraiment binomo au moins bilili poubelle partout inondation partout on a déjà inondation ya mai izo kitsa ba valeur ya banda kwa batu il y a de fois que batu bazindaki batu bakufi banda ku biloko echoli contenu eza mai o indonesio sala vraiment soto tiki mboka boye ekoza pasi to sangani nde omoni Fondation Yves Ndako Nzambe na Océan na ba structure mosusu to sangani biso sika moko pour que to appuyer likanisi ya chef de l'État to appuyer likanisi ya gouverneur ya ville la province ya Kinshasa pour que to mekako mpeko bongisa biso moko avant que bango baya nde biso to zwi likanisi ta ke ba fondation to zwa likanisi ya ko bongisa ba nzela na biso en particulier 8e rue parce que to za ba rue belé to kine nango malembe surtout longwe na 8e to koti 9e to koti 10e jusqu'à ce que to ko atteindre ba réunion tout donc c'est ça devise na biso puis bit na biso ali to chabo peto yo moko moni ba terrasse union sur matiti ba poubelle par-ci par-là ba inondation na mapangwa batu donc ils ont vraiment passé yango likanisi o fondation Yves Ndako Nzambe na ba fondation mosusu esangani esika moko pour que to meka ko sala enseignement o malaria ezali malade ezali ndenge na ndenge na sika ata sika to telemia wa soko tali yo moko okomona ke oko respirer pendant 30 ou 40 minutes vraiment ils a passé ce qui to tika to benga ba konzi ba non
biso moko ba jeune état qui structure la fondation et puis but devise ali aider des personnes vulnérables, encadrer des jeunes, assistance sociale, assistance judiciaire. Donc c'est ça but na biso yango wana. Il faut tout chef de l'État maboko, tout gouverneur de la ville maboko, et puis on va déjà qui allier ces salami, c'est ça. Président Yves, est-ce que les athées koluka et le romoro boinasima pour battre monsieur bayaka na ba projet na bino nzoka ne bayaka pour ba benda bango pembeni ya président de la République pour flatter chef de l'État pour baluka ba misala là mususu bino boye wana pour l'État mona bino ou soit na mutu moko na sima na bino noir mo ba bombanya zo soutenir bino to bozo lunga gouvernement soni bino to posa na bino eza bo sala ngo pour sentiment kaka to comment vraiment mo pandisa on a oyibisa yo idée wana ezate d'ailleurs oki fondation ndako nzambe c'est sûr que eza pona ko sangisa boya na ba fardo nyonso tout mais noir ezate d'ailleurs na kati ya fondation Yves Ndako Nzambe na ba structure mosusu esangani na kati ya ba fondation na eza na ba petite moyenne entreprise pour que et permettre biso to sala musana biso malamu mbongo l'état te ya mutu moko ya gouvernement ko contribuer pour que non et puis to zape na arrière penser te lobby to sala boy lobby to sala boy non tuki nzamba sungi c'est que sengi to tinda mutu ko tinda mutu mais fondation Yves Ndako Nzambe ezaka juste pour na ko aider ba personnes vulnérables et puis ko accompagner likanisi o ya mokonza mboka zui batu baza na misala ba jeune batika kuluna batika baza ba brigand baza la terre bato lolenge la longi baza la terre to encadrer ba jeune parce que tu sais une chose la jeunesse c'est l'avenir jeunesse ndé Congo a lobby surtout tiki jeunesse to tiki na maboko nani nani s'attendait que lelo le premier ministre Sama akoza lelo ministre ya mboka Agini azanango c'est un jeune et pourquoi surtout penser na ba jeune te to ko léguer pouvoir oyo na banani. C'est ce qu'il faut te baser dans la jeune pour que lobby bango nde bazwa bâton ya ko mema susu mboka liboso na sens wana. Donc main noire ezate na kati ya fondation ezala misala mike to fabriquer ba briques to teka kama kaya société construction ezana kati pour que kopesa bande ko misi misala ba meka ndengeni ya moyen de vivre. Merci président Yves Ndako Nzambe bino sobozol bolandi bino soboyoki ndenge président Yves Ndako Nzambe alobi eza fondation Océan oyo basangani bango nyonso po babongisa limité industriel 8e ri babi bakosuka kana 8e ri te bakolongwa na 8e ri bakende bisika mususu pe soki basilisi étape na bango ya kobongisa ba avenir après yango na assir président ba projet monsieur ekozala. Donc tout ça vraiment na ba projet belé na zapinga mon côté moni ndeko azamula état que conseiller technique ya fondation et ba structure nyonso zomona ba fondation esangani pour que et coup de pouce na biso na chef de l'état na gouverneur à ville province à Kinshasa et pourquoi pas na commerce na biso Douglas pour na kolasa que oui tous en volonté ba soutenir ba fondation oyo ba pesa ba maboko biso moko to kokate musapi moko esokolaka elongité musapi moko eloko facilité ba pesa biso maboko pour que tout ça la souci ya mingi ya minene ba projet ezebele déjà tant de que personne vulnérable mais biso peut ba vulnérable mais to lingité vraiment pauvreté ekola mingi na mboka na biso tous la biso so esika moko tous la lisanga pour que tout faire avancer mboka na biso tokozaka mboka na maloba te tokobongisa mboka na maloba te na critique te na kofinga te na misala misala ngo ezani déjà to banda oya parce que ceux qui environnement est bien mais maladie est belé babi kaka covid et bongo malaria et bongo typhoïde bon maladie mususu eza invisible to mona kate utaka na bosoto tokosunga ndenge nini mokonza mboka tozobela ka boya kosunga biso moko to banda nano et puis ceux qui to bandi ba konza mboka to sala appel na ba onta esika to bandaki to komi awa ba bino pe pour pousser biso maboko na sens wana. Donc ba projet eza ebelé parce que tu as déjà la devise moko où ils allaient aider des personnes vulnérables, encadrer des jeunes, assistance judiciaire, assistance sociale et puis on a relancé ce sous appel na bandeko nyon surtout oyoyo ya ba fille mère ba kaya viol fondation Yves Ndako Nzambe ezawana qui a lancé appel na bande konyo so ba viola ki mwana oza na conflit parcellaire oza na likambo contacter fondation Yves Ndako Nzambe na ba numéro ezesika wana to ko landela yango sika to ko suka to ko sala ba appel na ba fondation pour que ba tia biso maboko pour likambo viol oyo esila. Merci na autre na moi papa be pas appel ba bi ozali conseiller technique conseiller technique papa na habité est-ce que ceux qui jeune moroboye azana ni metete
azana commune mosusu asepeli na idée na bino akoki pe ko approcher bino. Bon, merci beaucoup pour la parole. J'aimerais bien encore préciser na Isikawana Fondation Océan ezaka kapo na commune ya Limete. Mais soki to bandi na Limete parce que parmi ba branche ya fondation eza na branche moko o tozo bunda nanu biso moko kosala pona koluka makoki ya kosunga bandeko ba jeune ba fille mère ndenge papa uti koloba nde a partir ya Limete 8e iri o toté base ya esiko tozo luka mwa misolo pona ko sunga bandeko nde to bandi misala wana mais batu o bazali na ba commune misusu comme na Ngaliema Fondation Océan eza na Ngaliema na Gombe pe Fondation Océan eza pe na Gombe donc na ba commune nyonso toza na posa ezala di manière nationale. Donc on ne parle pas seulement il y a fondation pour nous limiter, non, c'est pour notre pays. L'État aujourd'hui, même notre président Félix, il dit toujours chaque jour, il faut plus travailler dans l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat, aujourd'hui, on est en train de voir pour Moutois Moussala et comme il passe. Kokoma document, kokende koluka musala ba procédure wana ba document zo koma ba réemploi na ba bureau. Mais à travers fondation peut ezana temps où ils ont formé, ils ont renforcé capacité à bandeko. On ne peut pas seulement se limiter na limiter. Donc partout dans notre pays, on est capable ce qui mutoza na posa ko enregistrer ndenge ndeko uti koloba à travers ba numéro baté bo bengi ba ko orienter yo malamu. Donc notre souhait est de lutter contre les antivaleurs. Kuluna, viol, toutes ces choses-là, elles ont un manque à faire. Alors à partir de la fondation, tant que tu as la circuit-sale, il y a Mickey. Il y a moi, c'était beaucoup plus sur ce qui concerne aussi les impôts et taxes. Oyo, ezali fondation. Fondation, ezali loko la structure sans but lucratif. Oyo, ezana posa mingi, il y a des dérangements, il y a des agents de l'État. D'où on a besoin de soutien. Maintenant, nous avons gagné toute la volonté, il y a bandana nous misala ou ya 8e mairie. Et le reste avec le temps, ndenge toko kendele, toko eba ndenge ni toko koma. Mais ce qui va soutien et quoi avec le temps peut-être, ça va encore nous pousser d'aller plus loin. Parce que notre souhait est d'aller tous en réussite, c'est pour le bien de notre pays et pour le bien du chef de l'État. C'est vraiment ça. Merci beaucoup, Banapoto Bisson Sotolandi. Naibik Youssouf Pourad en Afrique du Sud. Yo osolara bien pour na mamami to kolobara vraiment na rana posa ko sunga bato. Na mona raté na ko sunga Congo ba aventurier ba koma trop. Ngala ko assurer yo espérance bongo la patrona aux États-Unis. Ngala ko assurer yo Angel Moussoeli Makizembe na Londres, Basile Kitoko na Londres. Tala esika oyo okotinda wana poso sunga bato. Oyo bazanga batu oyo ba fumeur batu oyo ba viola ozana posa ko sunga bango adresse eza moko na Kinshasa oyo ba envatiri ba koma trop ba kutana kana sa banzete ba melimo masanga ba melimo gâteau ba lié ba publier bazana fondation tala fondation Océan batu bazana makanisi batu bazana ba idée o bengi na ba numéro na bango okozwa nyonso normal président Yves mutu mususu soka lobi na ya omona na te malani à partir à Potope alliance adhéré na ya comme membre na bino ba condition eza ouais condition eza te juste kaka au signer fiche d'adhésion na yo aux en carte de membres ce que za musika to ko sala on par mail et aux la gravité et aux appels difficulté routine de là comme membre sur l'ingo za partenaire ya fondation ba numéro ezawana au numéro bengi vraiment to yamba yo na administration et puis to ko peso procédure ndenge vraiment ezali. Merci beaucoup présent le lezaka juste to yaki po bana ya poto na batundo surtout balingara fondation batu so bayokaka fondation pour na sangwa fondation kende liboso ba mona ndenge nini initiative nini fondation Océan ezui pour l'enseignement ya veni oyo 8e ri industriel o ekenda sango ndenge to munyango salité ndenge bango bazuma kanisi na bango na mwa mukie oyo baza nango ba bongisa aveni na bango président nga vraiment na mimoni o na okolo bate po nyonso bolobi la kisi vraiment que boanye zali na ebité soki lilobani ne koki koloba
to tokui kozonga jour nini na ebité programme epesa ma après mais nini kokoloba pona. Voilà, il y a Kolobezali vraiment toujours senga ba aide na batu nyos tu baza na mbongo mingi. Toujours senga ba aide. Musala ya ndako nzambe ezali kosunga, ko aider, ko koma na ba banlieue. Tobika alimenter ndeko to soulever point moko eza très important, très capital. Tobika alimenter mais aucun na ba chango, aucun na ba maluku, aucun na matete. Il y a des gens au bas souffrir na niveau moko, on va tellement 1000 francs. C'est pour ça ce qui sera de la katio. Na ebité est-ce que ils ont une action déjà bino déjà beau sala déjà na ba commune mususu au kotangela biso. Donc déjà sur kotika sur YouTube au commis Fondation Yves Ndakwa Nzambe. Au moins na news tout ça na Facebook, page Facebook, tout ça na Messenger, tout ça au news tout ba réseau, les réseaux sociaux. Donc tout ça déjà sur Betika Fondation Yves Ndakwa Nzambe au moins na ba activité news tout ça là. Donc tout ça là, il y a mingi déjà. Il y a mingi. Et puis, on continue comme ça. Nabiso, au moins, on a oyo ezali déjà tout ça là. Na oyo, tout ça là, na activité, idée, projet, tout ça nango. Et ça vraiment mingi. Et ceux qui m'ont aidé, biso, ils allaient plus 243, 97, 44, 94, 930, plus 243, 97, 44, 94 et puis 930 wana au bureau ya Fondation Yves Ndakwa Nzambe elongo na ba partenaire nango lokola Fondation Océan lokola MDDC eza mouvement mama o bazana poto na mikili ya poto aujourd'hui Lisadel les structures moko ya munene eza Fondation eza Congo Mobimba. Donc biso tozaka pembeni na yo wana pe pour tozana bango pour que expérience bango bazana ngo toko bana bango tozana Canal Plus bande kona bino peka ka media o makambo so le ka mingi kuna tozana Fox One bande kona biso basunga ba jeune ba yekola ba métier ba bundate moyibité tozana Réalité Plus et puis tozana MDDC anga donc moi ba structure vraiment ezebele et puis sans oublier Fondation Denise Nyakero malgré ils officieusement nan commis officiellement donc toujours ko bakaka ko bisa maman pour que ameka un peu ko ndima mbela na biso wana poto za ba partenaire na e to mema bisika oyo ba banlieue ezali est-ce que ba to souffrir ou ba zanga mai ya komela eau potable ezate donc nyoso wana izaka musala ya Fondation Yves Ndakwa Nzambe. Merci beaucoup président Yves papa moi le baso ekozala président Yves moi na yebi ke ozayo moko te na bureau wayo moko te na bureau na été bureau na bino wana moi ba cadre na bino ba msu ba monani te mo ba mbote na musiki ça. Oui, ba cadre basé belé tous na maître Christian notre conseiller juridique ou atali makambu ou notre ba tout à l'heure que soit un problème moko judiciaire au benga biso tous na cabinet mobimo ils a disposé pour Rolanda makambu wana tous na docteur Kapinga aza médecin ya Fondation centre P Fondation ezali ceux qui obeli moi qui c'est moi nini bakopesa okuna vraiment na compte ya Fondation Yves Ndakwa Nzambe tozana Herman Mwamba tozana secrétaire Boutifor tozana Fiston Mwanza tozana Fiston Lutumba donc baza vraiment nombreux mbalasima soko yo komona bango nyoso okotuna bango mituna nini o basala ka au sein ya Fondation Yves Ndakwa Nzambe na Océan oza partenaire na biso. Oui, papa moi liloba ya suka ndenge bandeko ba Hollande. Merci beaucoup pour la likanisi oyo. Liloba ya suka ezaka que ba jeunes surtout ba s'adhérer massivement gratuitement. Oui, c'est gratuit, il n'y a pas de prix à payer. En tout cas, venez gratuitement. D'ailleurs, il y a un renforcement de la capacité. Il y a des difficultés, il y a des frais pour même l'université. Il y a à partir de la fondation, Makambunyo soit aussi là. On s'est retrouvé dans la vie sans pourtant penser que tu avais perdu les parents. Donc, tu as invité vraiment massivement, sans faute, tu peux recevoir Bino. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Tokomina suka ya magazine abiso bino moko bolandine bandeli ndenge to bandaki. Lelo to yambaki président Yves Ndakwa Nzambe oyo a présentaki Fondation Océan lelo oyo asangisi bango pona
kobongisa avenir 8e rue pe na ba projet na bango bazana ngo ba initiative mingi bazana ngo pona kosunga ba jeune na biso ba kuluna oyo chef de l'état azobunda makasi pona osilisa kuluna na mboka bango bazana mwa solution muke oyo bakoki kosala pona ba kuluna pona ba jeune oyo parce que bango ba lobby soki lelo kuluna ezo salema eza manque à faire nezo sala ba jeune ba yebi ndenge ni bakoki ko orienter ba jeune po ba kende liboso. Vraiment merci beaucoup na bino nyonso bolingaka Christian Apalindo mopanzi sango ya HD La Congolaise TV na pesi bino mbote bino nyonso ba bolingaka nga. Merci na mon réalisateur Joseph Ekombo Mangoto, merci na mon caméraman MP4 Kankou Mulumba, merci na Odesh Derek Amani moté ma sœur na biso Marie Claire Yanganda na Londres na pesi bino mbote Pasteur Francis Lola boucle bye.
Dogolo. Dogolo, 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 dogolo. L'ingénieur Alex Mboba, les Missicaro dans genre au Compadoraro. Dogolo, 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 dogolo. Dogolo, 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 dogolo. L'ingénieur Alex Mboba, les Missicaro dans genre au Compadoraro. Dogolo, 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 dogolo. Audition de beat.